Personnalité. Oui, malamu na bandeko nyonso ba abonné ya la personnalité TV obozwaki libaku ya kolanda émission ya mokona lelo tozali na kati ya Kimwenza Gare. En tout cas bambote ya trop na bino nyonso ba abonné bandeko bazoko ba ko s'abonner na kati ya la personnalité TV pour na kolanda toujours ba émission ya mapango. En tout cas bambote ya ebele na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu ba diva Sudi qui voit Mama Boko Bank na kati à London City, Arlette Matoko Liso ya Nzambe, sans oublier Mère Boss, Mama Doris Lema Fumu na gaz ya la personnalité TV, Mama ya motema malamu. En tout cas bambote ya ebele na bino nyonso vraiment sans plus tarder car ndenge na bisara bino ti na ti. En tout cas lelo toza na kati ya Kimwenza sans plus tarder tozo kota déjà pona kolakisa bino ba mapangu ya kitoko na kati ya Kimwenza. Oui, toza lisusu na kati ya Kimwenza, toza na kati ya Kimwenza. En tout cas esika o tozali eza musika te na makadam. Donc baza vraiment fara na makadam. Esika oyo eza que donc so zuika mutuka ou pesi bango arrêt directement que tu au commune na lopango. Awa ezali likambo karande na bisara bino biso to ba penza masolo yango bien te ba commissionnaire ndem to baye ba kango bien ma tozali na 20 mètres sur 8. Donc tozo benga déjà muto ko pesa biso ba prix commissionnaire a pusana pour apesa biso ba prix ya lopango na bango soki batie yango combien. Mbote papa. Oui, mbote maman. Toza awa na kati ya Kimwenza to moni toza kati ya lopango eza vraiment fara na makadama siko awa betano masolo bosala. Oui, lopango oyo eza 40 sur 16. Na 40 sur 16 ko ba kata katikati. Donc bazo teka lokola 20 sur 8. 20 sur 8. Donc bachango 20 à débattre. 20 sur 8, bâti 20 à débattre, 20 à débattre, $20 tonné. $20 à débattre. 20 000 à discuter. À peu près ce qu'on a dans le canisiso, combien? Bon, voilà ce que je kokuta na mosombi, moteki. Pour biso toko lobano ata 15 ata 16 mais ça moi passe. Peut-être so kokuta na mosombi pour ko ba ata 14, 13, bosolo lina lina. Kekandenge baby sarabino bandeko balandi ya la personnalité TV ezaka likambu ya moteki na mosombi babi awa na kati ya Kimwenza. En tout cas lopango 20 mètres sur 16, 20 mètres sur 8 plutôt, pas sur 16, 20 mètres sur 8, bati yango na 20 000 à discuter. Donc babi ezali kambukaka ya moteki na mosombi. En tout cas biso na kati ya la personnalité TV tokolembate kolakisa bino mapangu ti na ti. Donc tokolembate parce que ezakande mosala obiso to sala kapona bino kande na msara bino votre humble servante azawana pona kolakisa bino bongo tozo tambola pona kolakisa bino skoyo limite ya lopango sika ebandeli na sur bomoni esika pique wana ya ngare ezali ezesika lopango ebandi bongo esuki ti na ngambo kuna ya ba voisin ya wana nde ezali 20 mètres sur 16. Mais nako kabola yango omona ke bakotia mondelu na katikati ko mema mondelu wana eromema banda kwa si na suka kuna na ndako wa munene bozomona wana mandaku te wana eza séparation e kabol biso na ba voisin na sir bomoni paysage na ndako wana kuna likoleza ja esika muta sombi. Et puis à Tongi, awa penza courant ezali na sur bomoni pe basinga courant ndeka na lobaki zabongo pene ya makadam na sur bomoni to pe bozomona ndenge ba moto ezolekana ba mituka ezolekana o ezokota tina kati ya Kimwenza Gare.
vraiment yango na pas trop de commentaires ya koloba ya ebele ezate ma tozo benga bino toujours bande ko na biso oboza libanda ya mboka boya ebele na kati ya Kimwenza tuka mapango eza na moins cher donc tozo benga bino boya ebele toujours na kati ya Kimwenza awa toza na kati ya Kimwenza gare toza na moko esika o bato bakoki kosala ba suite touristique donc ndeka nebisaka na bino bande ko balanza la personnalité TV nga vraiment na yebaka masolo yango malamu mingi te totambolaka toujours na ba commissionnaire o ba yebi masolo ya esika ba yebi réalité yende mutakobetela biso masolo mbote mama toza awa na kati ya Kimwenza toza na esika moko ma ezolekana babilanga donc lokwa mwa zamba kobeta masolo na bandeko baza libanda ya mboka o baza na besoin ya kosomba esika kosala suite okobeta na bango masolo so bosala ndeni. Merci beaucoup maman na parole. Bon awa tozali nga na courtier donc na travailler na Kimwenza awa na tekaka ba concession ba place ba site touristique ba biloko ebele mais à toi juste na gare Kimwenza mais na rivière Lukaya donc juste pembeni kaka na gare Kimwenza donc obo mona na likolo wana obo zomona na ngambo kuna ezali ndako ya chef de gare train ya onatra etelemaka wana ikenda ba matadi tout na ba train marchandise siko eza place moko eza pona site touristique eza 15 mètres sur 100 mètres donc eza lié moko soki mutazui yango aza na ba vision ya bien à recréer une activité bien awa et marcher très bien pour le long ya rivière Lukaya longo awa ti eke na Congo central na Kasangu le long ya rivière Lukaya ba tout basomba ba salara mingi ba site ba place moko mutako ko ya ko se détendre place rolia moi liboke ya ngulu moi liboke ya mbisa mai ba chambre ya bien ya kitoko ezali na place moko ba place a kosokola bi omona bana ndenge bazo sokola donc eza isika moko ya kitoko mais eza na vente tu tiens yango na vente bandi yango $100,000 à distribuer mais wana ezali maloba kokutana nde na kolo esika esengaka bokutani kosolola mais suite à bien kozwa manango po yepe azana besoin ya mbongo 100,000 wana eza koloba mais kokutana soki bosololi ekoleka nango bien eza place moko vraiment ya malamu ya kokoki kosala baneti ba chambre restaurant ba payote donc bato bakoki koya mwa parking pour se détendre surtout ba jour à ba week-end ba jour férié donc eza na ba rendement makasi moto nyonso bato to basali ba site awa bazwa ke chèque te donc clientèle vraiment rien pour la clientèle ou rien à dire eza ya kobangela te deux ans milliers moko vraiment fréquenté pour na ngambo kuna mokonzi mboka le président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi a sombi concession munene kuna azotonga cité ya ye moko privé netikinga kati na ye na ngambo boy donc eza milliers moko vraiment bato bazo préférer yango makasi batambongo ebele mingi bazo somba bazo sala ba site bon à part oyo toza pe na ba biloko mususu ba concession ezali oyo ko tia ba activité neti ba ferme be levage ezali donc eloko kuti ezangi ezali te po agence na biso vraiment musala mezaka makasi tokenda ko découvrir na ba biloko bisika ya ndenge na ndenge pona nini ba client na biso bazala décider donc on azaki na ya koloba yango wana. Non, merci na papa commissionnaire tomoni 100 mètres na biso e bandi esika merwana kuna eza pene ya nzete ya paipai esika merwana e bandi e bongo yango et qui est vraiment qui est ndenge ba 100 mètres et qui est si et que vraiment musika toko luka kokoma pona kolakisa bino esika vraiment yango esukeli po ndeka to sala kabo za jamais dossier na sir bomoni esika commentaire vraiment erotia ya makasi ezate parce que papa commissionnaire a lobby déjà presque nyonso donc ya kolobeza kaka toko matolakisa bino journaliste ndenge zabo déjà
eza da na ba activité commerciale malgré na netongami te po ba mangoustanier ezali ba mangoustanier ezali ba ozo mona oyo eza ba mangoustanier donc euti ko bota kutu to teki yango ba bananier ezali ba fait de manioc pondu ezali ba papaye ezali donc ti eza déjà boye eza déjà na ba activité ba biloko oyo te kamara déjà na kati. Donc ce que motazu yango même si na tongi te oya kosomba awa azada un avantage moi mbongo déjà abanozwa yango po déjà eza exploité tout ça ça rappelle ba lona rappel ba légumes épinards ba légumes tout ezali ba oseille tout donc ils a déjà exploité donc so mutaye to yamba bino na motema moko kozala décité o déjà ba biloko ezali oya kolia na kati ya site. Que wana ezaki maloba ya commissionnaire on assure bozui vraiment ba précision ya nyoso prix kandenga lobi ezali nzela pe ezali oyo penza okoya na mutuka na yo au parquet liboso au koti na kati ya suite soko sala site au koti en tout cas vraiment aux ala docité ba moto ba mituka elekanaka car ndenge bozomona na bilili na sur wana ndenge to solo laki babi ezali 15 mètres sur 100 et nasi wana esika borne wana ezali esika bazolona esika bazotsa borne eza esika lopango esukeli pona ba précision vraiment il y a bien ndeko est-ce que koki kosola na biso siko soki mutaza na besoin il y a 2050 mètres est-ce possible ou pas? Bon le problème est que solo la na propriétaire bien mais moi je crois que na sûr que même demi si ba yokani même na demi et vous allez passable si montaka ya bien sûr ba yokani même demi vous allez les allez passable là on dit manière boya te pour bon ba boya rangote donc ils sont dans les bons donc marambo ils attendent tantôt en plus ces un document nango complet ça cadastré. Donc document kutu pour na document kutu problème ça ma complet document ça complet ça cadastre mikanda na tout ça dans les bons donc normal même demi c'est possible. Bandeko balanza la personnalité tu vis car ande nebi sarabino ti nati en tout cas nebi kabuza jamais déci bino batubozozwa image na biso ya mokona lelo en tout cas vraiment eza malamu mingi tozo benga bino batuboza libanda boya ko exploiter mboka na bino Congo bomona banzete ya mangousta en tout cas donc ba pondu biloko nyonso eza déjà anakati tozo benga bino boko ba toujours koya kotonga mboka na biso Congo. Tozo continue toujours na kati ya kumwenza awa toza na terrain vide oyo bozomona eza terrain vide et bandi awa na nzete oyo eza kokwea koyaki pona mbula ekoyaki mbula ezaki ya mopepe ya makasi yango ekeiti na esika manga nzete ya manga wana kuna esuka eketi esika nzete manga wana ezali donc eza limite ya lopango esika nzete wana ezali obozomona na bilili eza toujours lopango eza lopango ezali terrain vide eza vraiment terrain vide kandenge bozomona esuki ti na batol wana kuna na nzete wana ezali limite ya lopango na biso esika esuki yango ekei wana na sir bozomona kati ya lopango ezali vide eza vide ekei ti na makadam donc lopango oyo pona koyeba ba précision ebele tozobeta masolo déjà na papa déjà tozo solo la kabetela biso masolo awezandi. Merci maman la parole. Le pango ezali sur route qui mwenza juste na te avoko ma terminus. Dimension nangeza 30 mètres c'est 40 na ndenge ya balabala ya makadam eza 30 mètres na ndenge aveni eza 40 mètres. Donc ils ont inventaire, ils ont un emplacement bien, ils ont un placement commercial, ils ont l'activité, ils ont awa et raté.
même au Tongo nini salle polyvalente même au flat au nini tout pour ils ont principal vraiment la carte à Magadam donc ils ont bien un prix abordable donc prix nango so na lobby donc na ebité batambongo pour garder baroya au somba ngutu mbala mo ba hésiter donc ils ont dans les bons sans problème mais document nango pesa complet donc rien à dire. Prix nango batiango combien? Bon prix nango bandango 60 000 à débattre mais ils ont solo là on ils a kaka prix à koloba mais ceux qui client mosombi a monani na motegi soki bakutani bakoyoka na kaka bakoyoka na ba montant oya oza proposer bakoyoka na kaka po azana posa ya mbongo. Awa sikoyo toza pene ya prince donc libanda ya lopango to liboso ya lopango papa betana no mwa masolo ko bakolobela lopango oyo soki bon toza sur Macadam le lopango on a expliqué que ça na sur Macadam eza place commerciale na se wana presque bomona na eza terminus ya gare de Kimwenza wana eza terminus place ba taxi et tournaka na ba moto oye matibo eza route Kimwenza matibo etiste verte donc le pango yango eza juste awa place panneau ya papa maison oyo nyonso eza na kata parcelle eza 30 mètres na préciser bien 30 mètres c'est 40 papa na ngai sikoko to likambo tali courant na mai eza ndenge nini courant ou rien à dire vraiment likambo courant toza na avantage pour momo ko nzamboka aza na site ya sembi ko tazo tonga kinga kati na ye azo sala kinga kati na ye donc courant mai à l'aise donc ri wana ku tolobela yango te courant na biso eza intact mai pe eza intact tozo continuer tozo tambola toza liboso lopango na sire bomona ba mituka ezolekana toza penza liboso kaka ndenge papa auti kolakisa na biso ba maison ezali tozaki na sima tomoni pe kati awa toza siko liboso tozolakisa bino esika lopango na biso esuki en tout cas lopango donc nyonso nde bozomona nyonso na kati wana eza kati ya lopango na sire bomona pe voisin na mosika atongi pe ya ye ndaku en tout cas koto oyo environnement eza penza ya malamu tozobenga bino seulement oyo botali image oyo boza libanda mboka en tout cas bo hésiter te papa lopango eza na problème soki na bordure suka nango oui na bordure wana ezali suka ya lopango donc nde bandaki banda na bordure tina suka na bisika batie par contre wana ya parking donc lopango ebandeli nde esukeli nde kuna après koti bomoni terrain monene ndenge ezali tozobenga bino boya vraiment ebele boya ebele donc tozo continuer na kati la personnalité TV toza na Kimwenza gare na sir bomoni donc nyonso oyo eza kati ya lopango kaka ndenge alobi 60 000 à débattre eza lisolo ya mukolo lupangu na mosombi donc papa soki muto aye na 40 000 eza pas ça dans les bons biso mo to za ba courtier bon kolo lupangu pa za papa nanga za papa mo moyoki ayokaka avec 40 000 dans les bons roboya ti pour makambo nyonso za kutu za la mie kutu mutu soki za la cash arozango facilement mais ba solo la rara tout comme peut ba koyokana na 40 000 mutako avancer même 37 même miette kotira la roboya ti kwa papa mongaza bon vraiment yokaka donc le point vraiment donc dans les bons rien à dire là vraiment place à bien ba commentaire rebelité boyoki déjà nyonso papa commissionnaire tozobenga bino kaka boya vraiment ebele makadam ya wana bozomona nde ba moto ezoleka eza place moko commercial ndenge papa na biso courtier auti koyebisa na biso en tout cas boya ebele tozozela bino maboko kofungwama bon tozo continuer wana eza bongo na libanda ya lopango na biso oyo tozolakisa bino penza bandeko balandi ya la personnalité TV en tout cas ezali lopango obomoni eza déjà bien clôturé eza toujours na kati ya Kimwenza kande toyebisa bino to na Kimwenza vraiment tozo lukasko kokota na kati wana ezaki libanda clôture à lopango
pona kotalisa na bino nini oeza na kati ya lopango tosala découverte ensemble car ndenge nayebisaka na bino bandeko la Personnalité TV ndenge nayebisaka bino biso en tout cas totambolaka ma tozaka biso morote tosala kaka oezaka bosenga na bino parce que tozaka vraiment na bosenga na bino toujours na kati ya mboka na biso papa beta lisolo na bandeko bazali banda mboka bayeba na kati ya lopango tosala nini ezo mesurer combien de mètres batia yango pe combien. Bon ndenge bozomona kaka tozana ba maman baye na papa pour na contingence tozotala lupango oza na quartier ki mwenza juste na kati ya bureau ya quartier ki mwenza gare parce que sa précision pour ki mwenza za kami balé ki mwenza mission na ki mwenza gare ezali pembeni ya rai atona ki mwenza gare tona lupango yo eza na ndaku ya deux chambres eza na cuisine na toilette longueur dango na la largeur ezali 16 sur 17 mais en forme ya trapèze liboso na ngai awa bozomona eza 10 mètres mais na largeur na longueur nango boza na 16 mètres donc yango kana nazaki nango kobakisa bati yango combien oyo bati yango na 40 000 à débattre 40 000 à débattre est-ce que kozana mwa likanisi soki muta débattre beaucoup suka bon likanisi na kozana nango te po naza propriétaire te mais nayebi ke tokokita mwa moke eloko nyonso bakitsaka même parce que omoni presque batravaux presque eza fin près etelaka bafinissage awa. Ok, bandeko balandi à la Personnalité TV na siro na ngambu bozomona ba voisin bandeko na biso bozali banda mboka bozomona ba voisin ndenge bazotonga déjà dans ba construction ya sika ya kitoko eza vraiment na kati ya kimwenza courant pe ezali na siro bozomona bilili ba singa ya courant ezali mai kutu na tuni yango te parce que na moni eza déjà na robinet o eza na kati ya lopango en tout cas courant eza kitoko nyonso ezali mai eza bango na kati ya lopango oke koluka mai musika te tozo benga bino ka bandeko na biso bozali banda boya kotonga Congo Kinshasa parce que bino nde bozali banda mtu bosala rapport Kinshasa etongama vraiment na ba norme pe ezonga kin la belle en tout cas toza na bosenga na bino boya ebele toza na kati ya kimwenza gare. Merci ya trop na babone nyonso ya la Personnalité TV oyo bozwaki libaku kitoko ya kolanda émission ya mokona lelo avec votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine. Pièce contre pièce toujours na kati ya makambo lopango en tout cas tozala kinabino tina tindenge kana ebisaka na bino merci ya trop na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu badiva wesudi agivwa mama boko bank na kati ya London City sans oublier Arlette Matoko liso ya Nzambe mère boss et maman Doris Lema fumu na gaz à la Personnalité TV en tout cas ba merci ya trop na metintima ingénieur na bino osala kamosala toujours kitoko na kati ya la Personnalité TV pour bozala jamais déçu merci à trop tozala kibongo na sous supervision ya Christian Lema oyo azala ki na biso totambola ki na ye kaka na kati ya gare pe na pesi ba merci à trop na ba commissionnaire nyonso oyo vraiment basalisa ki biso tosala émission ya kitoko na kati ya kimwenza biso na bino tokokoba komona na ti parce que Nzambe azokoba kobatela.